Bonjour, Bande Konanga, j'espère que vous allez mal. Moi, vous allez à Mamlouba. La base, vous êtes déjà au courant qu'il y a apparemment une maladie là, excuse me, virus, outbreak encore dans DRC. Bon, je pense que vous avez obtenu la réponse. Il y a réunion au Chulomba qui n'a Bill Gates. Il y a, quand Chulomba était aux États-Unis la dernière fois, na Banza, akutana kina Bill Gates, basolola qui vous avez besoin d'élaborer mingite boyebi que Bill Gates n'est plus intéressé dans ma technologie comme tel. On dirait zalaika ka lever des rideaux pona aza sakoma nango mais attention à Bill Gates et kenda plus na makambo ya ba science na sens ya koluka ba vaccin comment ko détruire batu koluka azana kati ya idéologie ya population control, right? Et au cas où bozo continue à kola la pongi ndenge bonga la pongi spirituelle bongi komona makambo te bokoki kokota online, il y a un plan déjà en place pour éliminer la race noire. Bato yo do keep trying. Tokane. L'ennemi n'arrête pas de te tester parce que ce n'est pas pour réussir à repousser l'ennemi qu'il abandonne le combat. Tolandi, hein? Dès peut-être place na discuter chaque fois. Boyebi bino moko ke les gens qui dirigent ce monde, balingaka bisote surtout nous la race noire. Ça c'est d'abord, ça on commence par là. Et une des raisons balingaka bisote, la spiritualité est une des raisons là aussi. Maintenant, ce n'est pas parce que le système avait aboli l'esclavagisme que tout d'un coup va développer bolingo vers la race noire. Non, non. Et il vous donne une illusion que oh toza batmoko patati patata et boyebi tactique na bango. Quand ton ennemi abandonne combat, yeba que combat ne doit servir yé sur le côté. Tu l'as dit, hein? Ake déjà na plan B. Il a toujours plan A, plan B, plan C, and so forth. Tu l'as dit? Ce temps va abolir l'esclavagisme ndenge toyebeli. L'esclavagisme comme tel n'a jamais été aboli et changera sa forme. Tu l'as dit, hein? Faisons seulement changer les tactiques ou bien le style. Tu l'as dit? Tant que vous avez indépendance sur un bout de papier, ce n'est pas parce que tout d'un coup, que non, vous méritez d'être indépendant, votre destin. Non, 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 non. Leur vision de vous éliminer a toujours été en place. Leur vision de vous détruire, de dominer Africa et de conquérir Africa maintenant pour du bon est toujours sur la table. Tu l'as dit, hein? Eza lokola jeu de dames, bazali kaka nde ko changer ba carte. Et il me semble que celle batu baza ignorant na ba plan wana ezalaka biso batu muindo. Tu l'as dit? Ce n'est pas parce que nemi afandi calme que andimi défaite et puis c'est fini. Non. Ennemi ako poursuivre kayo ti tangu yo kolongwa na mokili ya bato awa. C'est comme ça que lui il fonctionne. Tu l'as dit, hein? Biso nde toza na mémoire lokola bana mikie. Tobosa na katango sentir sans sa calme mukie. Ozongi na ba distraction okanisi que tu as vaincu la bataille combat s'il y victoire en permanence. Non. Tu es dans un système contrôlé par ton ennemi. Alors ça sera vraiment naïf de ta part de croire que parce que peut-être il te semble que tu as surmonté telle étape, que tu as obtenu la victoire, que ton ennemi a été affaibli. Non, 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 non. Aussi longtemps que vous vivez dans un matrix créé par votre ennemi, le combat existe toujours et le combat est réel. Toyokani, wana bo mémoriser yango kama na otikoloba, je ne sais pas comment ko simplifier yango pour vous. Tolendi, hein? Nayebisaka bino ke Chilombo ba globaliste mutu batiaka ye na pouvoir. Tolanda bandeko na ngai. Boyebi eloko esalaka ngamba wana mitema na mutema eza surtout les chrétiens. Oui, oui. Parce que que les chrétiens, je peux encore comprendre même les athées, je peux comprendre les gens qui s'identifient d'autres religions, mais les chrétiens, vous avez vraiment accompagné l'antichrist vers l'accomplissement de la mission. Vous savez comment vous avez fait ça? Par votre naïveté. Mais ça ne change pas les conséquences. Et ça, l'exemple, on appelle ça à chaque fois.
Il y a beaucoup de gens, Oyo, à se retrouver, Yohana Zokufa. Mais comment il est arrivé là? Acte y a posé que l'intention était bonne. Mais l'intention était bonne n'exclut pas les conséquences de ton erreur maintenant. Toyokani, Obalusi vola ma baie. Je ne pense pas qu'expressement que n'est qu'Obalusi vola ma baie pour te retrouver dans un accident. Mais ce qu'on connaît un accident, et puis l'erreur est venue de ta part, ton intention était bonne, oui. Tolanda, ton intention était bonne, c'est vrai. Mais changer conséquence, il y a erreur na yote. Il y a toujours cause and effect. Tolandi, acte nous se oppose à tout ce que nous faisons, il y a une conséquence. Il y a toujours un résultat dans l'okozo sala. Moutamayele a réfléchi, c'est peut-être bien avant. Tu anticipes les conséquences. Tolandi, So, votre intention, surtout vous les chrétiens, était bonne. Vous avez cru que vous semblez Jésus-Christ, dengue bukroyaka, après sabino s'occuper liberté na ba victoire na bino, na lobela kabino et je le répète encore. Bolandangaï bien, s'il vous plaît. Il y a un Christ qui a marché sur la terre, oui. Mais ce Christ-là, le vrai Christ, est biologiquement proche à vous, les Africains, que le Jésus que vos colonisateurs, nos oppresseurs vous ont introduit. Je vais me répéter, pour que vous compreniez bien. Il y a un Christ, un guérisseur, réellement un homme qui était illuminé, qui a marché sur la terre des hommes. Et ce Christ-là était physiquement plus proche à vous, les Africains, que le Jésus-Christ qu'on vous a présenté par les Khazars, les Ashkénazes et en utilisant bien sûr la race blanche. Toyokani, nalobi boye natina. Parce que boyebi que les Khazars et les Ashkénazes nde bangwana bino bukomisa Israël. Et bino bomi komisa ba païen. Bolobi na bisawa Jésus ayaka kokufa po na bino par son sang vous avez été racheté maintenant bokomi bana na Nzambe. Ngai natikala ko comprendre que un enfant biologique alali alamuki ake ko so papa biologique que à travers mutwana maintenant je suis devenu ton enfant. Est-ce que tu peux devenir l'enfant de ton père biologique? Mutalibanda de mutako pour devenir l'enfant de ton père, to yo le sang de ton père, tu deviens l'enfant de ton père. Oh makambo borezono yo nulle part est retrouvé sauf que nabino race nabino noir. Oh yo bomitia ce qui peut racheter ya basan de Jésus nabino bokende ki peut makambo te akabino. Banda kona ngai. Na pesa ka exemple public Dans la Bible bolanda malam na livre ya Azeya. Nzando wana zolobani oyo bolobi kata papa na yezolobi nini. Je vais restaurer Égypte. Bon, à l'époque, Égypte était appelé Kemet, mais toi qui est en mode Égypte, pour la Bible, on ne fait que la modifier chaque fois. Il a dit, je vais restaurer Égypte, à Bengi Égypte mine, ma place. Je vais restaurer Éthiopie, mon peuple. Israël, mine inheritance. On a répété ce verset. Je vais restaurer Égypte, ou bien je vais restaurer Kemet, ma place. Éthiopie, mon peuple. Israël, mine inheritance. Maintenant, ce qui est l'andango superficiellement versé wana, il parle de trois différents peuples. Non. Total, par exemple, le bisob africain, mon bisob africain, on a par exemple, un peu la canaba combo, non, surtout les balou, bazakana bloc, on a mis, on a le nom en chouba, c'est encore quoi? Jina, le mena, ok, le mena. Tolanda, netu yo mutumoko na bakoko bengo tel ou tel, watatata. Tolandi, et le but est qu'on est en train d'appeler trois différentes personnes. Eza ba kombo beloge bazobo kelaka yo mutumoko wana. Tokane. So ce qui totali que Israël, Éthiopie, Égypte, nous parlons de la race noire. Mais Nzambe, ce qu'on a mené bino bafrika bobela ka selon ba fonction, n'est-ce pas? Voilà. Déjà mon fils bien-aimé, Afrique est ma place.
Olobi, t'as la bois noir, oh, l'Éthiopien, le gène de l'Éthiopien. Oh, Israël, c'est lui qui a lutté avec Dieu. Tozolanda, Mozolo Belaka, ton fils là, il n'y a pas trois différentes personnes Yozoko Bambela Bakombo. Tokani, c'est ça peut faute interprétation quand ils ont interprété Bimi Lokola. Il s'adressait à différents peuples. Nazo Bana li cambiaras couleur de peau, hein, de la peau, hein. So, il est en train de s'adresser clairement au peuple noir. Tokani. And so, ma bengi biso na ba différents kombo kako restaurer biso. So, ayeba kayo mutumwindo. Il est bel et bien ton Dieu. Toyokani. Parce que tant que yemo kazo s'approprier na bina lobi, Ethiopia, mon peuple. Toi qui as la définition Ethiopia. Oba grec, bino veut dire le peuple noir, la race noire, le peuple noir sur la terre de noir. Tu l'as dit. So, azoben bino kutute que le peuple étranger que j'ai adopté. Alobite que le peuple moro que n'a racheté. Azoben bino mon peuple. Toyokani. Et bismabelo et sika bakoko na bino bauta obo benga ko continent d'Afrique. Nzamba s'approprie ngozo benga ngo ma place. Donc dans un autre mot, et sika na ya zoka plaisir, et ça na continent on sika bino bozali. Et son héritage Israël, tolandi hein, à cause esprit wana ba guerrier ke bakoko na bino bazalaka nango o bino bobungisa wana. Tolandi boko bino bozaka ba guerrier. Tolandi hein. Maladie, un peuple dirigé par Mutumoko Botraître à Tekibino, et puis Botali Penenga qui a Tekibino na New York, à Zongipe, Bobetele Maboko, Bino Botarasus, Namili Magabageria. Outabokoma, Babapayen qui ont été rachetés. Nalobi, hein? Donc vous voyez que vous êtes son peuple. Wutakala. Même Mindele, Bayebaka, Kebako, Konabino Bazalaka spirituel, Kebako, Konabino Bayebaka Nzambe. Tolandi Bandekonangai. Tous les gens là que vous enviez ont appris la spiritualité, religion venant de l'Afrique. Tous ces caractères-là, bomonaka spirituel, religieux. Basala pilgrimage na Afrique, na Egypte wana. Même ba petit greco, babando kende na et pas peuple Kemet, ba apprendre, ba initier bango na ba mystère spirituel. Yango bokomona, ce n'est pas pour rien que ce soit Abraham, que ce soit même Yemoko Yezu, que ce soit Tozolan on fait Africa. Kasi Tozo, il faut to bosanate. Nani muta interpréter tous ces livres bibliques, tous ces livres qui composent la Bible. C'est les descendants Yabakazar Oyo. Toyokani. Et leur intention n'était pas qu'on interpréter la Bible d'une manière facile à vous de comprendre. Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour corrompre certains versets et masquer certaines vérités. Ce qui demande maintenant le discernement de votre part. Tu l'as dit, hein? Dans le bagage, chaque fois que la Bible, mais étudier la Bible. Parce que ce qu'on a étudié, on va comprendre ce qu'on a étudié. Tu l'as dit, hein? Quand on a eu, à Kendaka ko se racheter. Il n'y a pas un Jésus ou à Kendaki ko racheter ce qu'on a Golgotha pour qu'on ait comme si peuple na Zambete. Tant où y Zambe wana benga ki bakoko na mon peuple, mon héritage, ma place. Il n'y avait pas un Jésus qui est allé mourir na Golgotha pour comme ça bakoko no bana na Zambe. Bazalaki kaka par ordre kaka suprême kaka de Dieu, ordre divin kaka bazalaki kaka son peuple kaka. Et alors qu'on a yo papa no abotio kaka. Tokani il n'y a pas un ordre, ce qui peut wapi bakende ko racheter pour comme l'enfant de ton père, te utaka ka mwana na kaka. Tolanda, certaines choses zakaka bongo, votre identité, votre ADN. Balinga kabinote parce que vous avez l'ADN de Dieu tout-puissant en vous. Seule race sur la terre des hommes qui porte l'ADN de Dieu, le ADN divin, en lui c'est la race noire. C'est que l'Antichrist a réussi à faire. Ezali kozwa yo peuple de Dieu babalusi makambo. Yo mi bengi païen, olobi ke bakoko no bayebaka Nzambe te, et l'Antichrist qui a copié Christ, Antichrist comme Christ, mais en réalité c'est un opposant de Christ. Mais il vient avec les miracles. Il va parler comme Christ. Et il a parlé en parabole, c'est ça, mais il n'est pas le vrai. Toyokani, bota la ba parallèle mususu,
Dans le livre de Genèse, ça commence que l'Esprit de Dieu se promenait sur les eaux. Ceux qui te sauté dans le Nouveau Testament, on voit ce Jésus-là, à Tambola qui peut n'a pas à Galilée. Tu l'as dit, besoin de comparer ma camboya. Well, maïo ensemble, l'Esprit de Dieu se promenait, c'est là qui maï presque universel parce que la terre n'avait pas de forme. Et c'est là qui quand maï moko localize la rivière moko ba Galilée, voilà, même un simple magicien peut faire ce genre de jeu. Voilà, n'importe quel magicien qui a là un peu d'assez de discipline et qui a compris un peu, moi, formule la mathématique, il y a bakabala, bakabaliste là, a qui peut kotambola likola mai, nde lobinin, nde yesko aza capable de kotambola na ba mai yo encercler l'univers mobimba. Non, wana zaka ba sainte par l'extérieur que ngai pe naza pe na banguya. A-t-il réellement le nguya? Pour ce qu'on a pensé na nguya solo, yo pe kenda tana na mapata par exemple, bimi na espace, hein? De là, au bandi pe ko hover, likolo ba mapata tout wana potondi ba ki ozali na même puissance on zambe pas alaka nango quand son esprit se promenait sur les eaux et la terre n'existait pas encore. Comme ça ton dimi yoti. Yo ko comprendre ka mai moko bo Galilée. To ka na bino, hein? Nyo sona ka pona nini? Soko za penza ozo réfléchir te. Olobi asola za mwana na nzambe, likambo bome bino miracle. Te okani, hein? Mais ceux qui vont tirer attention bien, vous verrez que le miracle de l'Antichrist est un miracle qu'on a benga ka localized miracle. Te okani. Et ça, le coloqué pas dentiste à l'ongolo lino, à cause de son anesthésie généralité. C'est ça qu'on a appelé ça anesthésie locale, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le miracle l'Antichrist n'a pas jeune et à ça, la race qui botte l'ango bien, c'est la caca très très local. You know? Qu'on prétendre qu'après si yo paye, yo mutuka qu'individu, jamais ça la casa capable de faire le miracle, il y a affecter la masse bonandenga miracle comme le Dieu de l'Ancien Testament. L'Antichrist, c'est juste qu'un adulte, il n'a pas ce pouvoir-là, il n'a pas cette habilité-là. Tu l'as dit, hein? Non, il est toujours limité dans la jeune à ça, là, comment on est à limité. Tu l'as dit? Ce bateau, yo, baye, ba fabriquer Jésus na bango wana. Et ça qui copie na bango, oui, oui. Et ba imprimer ba Bible, boyebi muto comme Schofield, n'est-ce pas? Bobo ça la recherche beaucoup Lucas Schofield. Azalaka peka kama kilana ba kazar entre guillemets juif, un peu bas niko saka comment na ba mi benga ka ba juif, ce sont des kazars. Ba utaka Europe de l'Est, c'est un peuple nomade. Alors abande ko multiplier ba Bible à Kenya par exemple na South America pour ba se convertir. Et puis, ils ont fourni beaucoup d'efforts de faire accepter les gens leur Jésus. Tu l'as dit, hein? Boyebi, ce que j'ai compris aussi avec l'ennemi, à Flashakabiso peu moi vérité, mayebi que tu as un discernement. Alors, tout le monde a capé vérité en côté. Tu reconnais? Parce qu'il ne peut pas corrompre toute la vérité quand même. Bible, on est zoloba. L'Antichrist a reçu avec la grande déception. La grande déception de la canine. C'est cette religion qui a séduit plus de 2 milliards de peuples sur la terre. Des grandes déceptions. Bobandeki koluka yango wana. Et kop na pe simba. Et bino moko bofandi tang bo accepter ye. Allez sans le savoir bobandi ko accompagner ye vers l'accomplissement des projets que lui il a. Tu l'as dit, hein? Oui, oui. L'Antichrist fonctionne avec l'assistance de soi-disant les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont seulement naïfs et il y a des chrétiens aussi conscients parce que ce n'est pas tout chrétien qui réellement a aussi la bonne intention. Non, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Mais son intention était bonne. Hein? Bien qu'on peut faire une erreur. Vos pasteurs, of course, ils savent à qui ils glorifient. D'ailleurs, bokoye babango bebi pona nini? Bobangi na nzambe zalaka na kati na bangote. Aha. Toke na bino kutumusika te, hein? Soko linge ba muto ya solo azana esprit ya nzambe ya solo na mutazana ngote. Soko moni mutabanga ka nzambe te. Komitungisa no kutumingi te. L'esprit de Dieu n'est pas dans cette personne-là. Tokane. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis tu désobéis Dieu et puis conscience n'est la tranquille. It don't work like that. Tokane, hein? Bomon ba pasteur ba komel bino ba PD ba zo ko dévierge kabino et puis ils font leurs bêtises dans l'église, hein. Ce que posez-vous la question. Bobangi na nzambe zana kati na bangote pona nini? Parce qu'ils n'ont jamais été en Zambé. Tokani, c'était les gens animés avec l'esprit de l'Antichrist Wutakala.
bango na nzambe bayebani bilongi te bayebani ba adresse te. Ce n'est pas pour utiliser Jésus. Oui, utiliser Jésus, mais Jésus, il y a celui qui est comme Christ. Pas le vrai Christ, mais le Jésus-Christ, bango va créer la bino. Donc, oh, il y a comme Christ. Tolandi, hein? Les photocopies, il y a copie conforme. Hein? Voilà. Baza ba depth ya copie conforme au bobengi antichrist. Mutu na bina ba sisi wana. Tolanda. Bolimbi si bandeko. Tolanda. And so, qu'est-ce que je voulais dire? Distraction peut kumbinga côté. Nyonso pona nini? Boyebi total la peso sous Bible pen bien. Nzamba na l'Ancien Testament était aussi très clair. Alors baki, ils ne voient pas parce que je n'ai pas ouvert leurs yeux. Et puis, Jésus était venu mourir pour tout le monde. Alors, qu'il allait prêcher ma parole dans tout le monde. Non. Ça, c'est la démarche de l'Antichrist pour conquérir le monde. C'était ça sa vision. Et majorité du peuple de la terre, na rusne wana plasaki. Tolanda bande konanga. On ne devient pas l'enfant de Dieu. Nalobaki ngone bandeliawa. Nedi ke bomitia ke bozalaka ba païen. Bino moko dans votre imagination bomilobeli ke bakoko na bino bayebaka nzambe te selon vous. Po bino nde boye ko corriger bangoti boye na Jésus na bino asika. Kasi asali bino bobanda lukati. Tolanda boya nzamba ebi boya ye. Botanga ta Bible na kaka malamu. Eza lokola ngai boye. Soki mutalobio accepte Jésus va te sauver, ce qui peut par son sang tu es devenu devenir nothing. Tolanda ngana ko devenir mwana nzambe susu ndengene. Wana uzoela ngai ba prédication utina ngo wapi. Oh. Nzambe alobaki que je t'ai connu, je connais ton âme avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Veut dire avant que je me manifeste physiquement sur la terre des hommes, il me connaît, il m'a appelé la sienne. Siko yo ko ebisanga iko Jésus nde sikwe par son sa iko comme sanga mwana na nzambe. Oyo nzambe alobaki eza mususu, oyo Jésus oyo ya antichrist ake ko sala pesa mususu. I didn't become nothing. Tolanda, non. Mon âme était déjà en nzambe kaka avant kutuna botama. Mutata moko ta yaki ko tondo ko kufela ngana bagolgota po siko na koma ya nzambe. Siko tanga kufinde siko nzambe sala ki triage siko poni siko am nangai. Non? Bina botanga yo na Bible ngonde ndenge wana. Parce que ce qui tokenda na raisonnement que par son sang, on est devenu. Cela veut dire qu'alors, phrase que j'étais connue avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, tu m'appartiens. Donc, phrase on a pesé soloté. Yangwana tangu makila ya Yesu wana iko kwela na Golgotha siko yeko devenir siko nzamba trier amoni ke bon oya ndimeli Jésus siko oya komyangai oya ndimeli Jésus siko oya komyangai non ngana tangi Bible ngo bongota mutasala bane clairement que mes brebis entendront ma voix, ils reconnaîtront ma voix. Napesa un exemple. Yo za moboti. Mwana na waza na sal, baza par exemple 100 bana. Otele mobeleli, hey! Bana nyonso bayoki obelela ki bako kaka mutu moko abeleli. Après quelques minutes bakozonga ba continuer ba jeune ba activité na bango bando sala. So bando beta bakari, so bando sakana bazongeli ba activité na bango. Oyo ya yo. À côté de ma Bible, c'est comme si papa m'a appelé. Et puis pour nini? Parce que Woutali Boumwa maman na ye ton enfant connaît ta voix. Tolanda, moi na ye bi mungonga papa na ye avant kuta bota mana mukila batu physiquement. Tango moi na nazo la former na Boumwa maman embryo fœtus et tout. Ayeba mungonga papa na ye za un lien biologique. Akoko bunga mungonga papa na yete. Yango tango belelaki bana nyonso baoki mutu agangi oyo ya yo akoko bunga mungongo na yote nda telemaki aye piangala papa tu m'as appelé parce que ton ADN est dans cet enfant là ayebi mungongo na yo non seulement yo kakio à reconnaître pour makila ton identité est en lui ayebi voix na yo ba yo aussitôt bayokaki bazongeli baactivité na bango parce que voix na yo ezo touché makila na bango te subconscience na bango te nothing tolandi hein c'est la même chose c'est la même chose avec nous tous yo pasteur kwa côté ngayo je devenir l'enfant de Dieu likambunini hein soit mon âme appartient à Dieu ou mon âme n'appartient pas à Dieu but I know que mon âme appartient à Dieu.
nana besoin ko devenir enfant na yete au moins ka matea moko ya kotenga mezanga tina nzamba sa kataka deba wana alobi bien mon peuple mes brebis entendront ma voix ils reconnaîtront ma voix mwana ayebi mungongo ya papa na ye même mwana azonguluma ayebi mungongo ya papa na ye po ayokaka yango wuta aza na libuma mama na ye tolandi oyo yo te akozalaka na difficulté ya koyeba mungongo na yo parce qu'il n'y a pas ce lien là biologique oyo yo te ye wana ndel fa banda komesana na voix na yo po ayebi yo te mwana na yo ayebi yo wuta avant bima na mokili ya bato ayebi yo ayebi esekeli na yo ayebi papa na ye alors bino botikaka komitia baidentité ya bapayen bozwi bapayen bopesi bango identité ya Israël bozwi identité na bango mabe bino bomilati bozwi makambo ya Jésus na bango qu'ils ont fabriqué bolobi bokomi siko bana bomisala baadoption moko na comprenaka te. D'ailleurs laisse-moi vous dire dossier na bino adoption wana a été rejeté kasi bosa koneriti non tu ben ezalo kola ofandi aux PV OK ouais ça papa na OK maintenant je suis devenu ton enfant yo d'après yo moni discours non na papa na zo kangwata tina nengo sili tu ko makamno devenir son enfant tu te donnes maintenant ta vie désormais yende papa na yo okolanda siko yo moni papa na olanda ba discours na buzoba no zoloba oh o se mono le bo sili si papa lo bine le côté ti kende yo moko kaka mkoloko comme normal okoyeba que c'est ton père biologique yo se mono kende sa papa na boka buzoba nengo na yalo banelo koneni siko bino tango bosala kwa prière par le sang de Jésus na Golgotha je suis devenu ton enfant mon Dieu tu m'as racheté et tout bino kanisa bosala kwa prière na ngonza mbareponda kana bino te atika ka mukolo boko zoka mayele bino moko boko yeba ke azala ya bino utakala bomoni le vrai Christ alobaka na bino boy ils ne vont pas vous aimer parce qu'ils ne m'ont pas aimé ndema kamongo na comprenaka te bomoni Christ ya solo balingaka ye te bomoni bakazaro oyo bomoni bato ya belelaka synagogue de Satan vous êtes comme votre père de l'ancien temps badescendane bango wana badirijaka mokili oyo te balingaka Christ ya solo wana te yango wana bino pe bakotikalaka kolingaka bino te kokanisa te po okomi Abraham okomi mormon okeyisi pe okoki kosembela na bamindele soki po okomi missionnaire non yo oza na ADN ya Nzambe na kati na yo baraso ya banyoka bakotikalaka kolinga yo te dans tout ce que eux ils font objectif ezali t'anéantir yondo oza dans l'ignorance on t'a d'abord séduit avec la notion que Jésus aza bolingo toza biso nyonso bana na Nzambe oh mon frère en Christ alemundela ya yambi yo alakisi moi gentillesse yo wana pour relaxer en tout cas Jésus est mort pour moi na Golgotha wuta bayaka ko embrasser yo bo partager na bango pain oyambi Jésus bango pe ba mibengi ba missionnaire basi batiki kolukaka ko bomaka yo virus bimi na kati ya Congo ba responsable nango ezalaka banani bino bosana ba laboratoire bosalaka na Congo kelaka ba virus nani mutayeli bino susu virus wana kaka bato wana amen mon frère en Christ kaka ba mindele wana ti oyo bomonaka les missionnaires vos amis bosalaka ni bosimba ni maboko bosembeli na bango ensemble Jésus amen abotama Jésus de Nazareth tango bosilisi Bill Gates abengi nanu bato ya Pfizer boni virus wana bokomi wapi na ce niveau là kote bo bande kone ba distraire yo na makambo ya Jésus ya Golgotha kote bo na laboratoire virus ezotoka tolanda bozolinga kaka kozwa mayele te Israël oyo bomonaka na loba je le répète encore baza Israël ndenge bozokanisela te ce sont des imposteurs na lobi a mingi fois depuis na bandiko bazali ba descend ce sont des Khazars bautaka na empire sepe Khazari empire empire wana bon eza démodé kufa kala wana eza makambo penza ba kala
peuple wana c'est un peuple nomade. Yango partout bakendaka na mokili so botali l'histoire na bango, on les a toujours chassés. Boyebi pona nini? Partout où ils se sont installés, local bosso, comment ils veulent contrôler le système économique, ils veulent contrôler le gouvernement de ce peuple-là. Boyebi msanya onanga pa bandi ba dérangement. To landa bande konangai. Donc, tio comment na peuple na ba se révolter, ce que total la souka Bible malam. Bina bomona kana Bible Israël, la Bible on lui chassait? Non. Mais n'a pas un exemple non nyamunene. Israël ya Bible baza ba servant qu'on a en Égypte, n'est-ce pas? Moses se fait libérer bango avec Dieu. Bon mon Pharaoh a boy esclave baza la libérer. Atindi ba soda boka no poursuivre batana bazonga na Égypte. Ti ba soda ne ko baka ko dinga na mai kuna ndenge totanga kana Bible. Bote. Tomona plus tard Israël pris en captivité na Babylone. Bino bomona karwa Babylone pressa ko benga na bango. Non. Yo zana Israël sur ta terre. Daniel kuna zoko interpréter lo bandoto. Est-ce que kolinga ko benga na batandenga wana? Parfanda na bango baza la l'aise. Israël a mis combien de temps en Égypte? Israël ko bimane na Égypte za ponzambe ndake ko bimisa ekuna. Mais Pharaoh zaka pressé ba kendete. Bande ko nanga ngana lobi boy. Yo zana peuple de Dieu chez toi. C'est que parmi bango ba prophète bazali tu comprends que baza puissant. What the hell ko benga na bango for? C'est que bo fanda na bino muta déranger bango te boza la kakao. C'est que ko kanga bango kutna makasi ba kendete ko kanga bango na makasi ba kendete. Bino botanga na Bible quand on chassait les Israélites, on les chassait pas. Bon yo yebi ke ozana Joseph benzana na mabele na yo azoko interpréter lo bandoto ko benga ne pona nini. O se retrouver na Daniel na mabele no ko benga na bango pona nini. Tolanda, voilà. On ne chassait pas Israël, mais to comme une histoire na moderne, to monyo Israël oyo partout kenda ka babenga na kayeka. Qui ne veut pas voir bango babi baza peuple de Dieu. Na nyango ko boya leur bénédiction chez lui. C'est quoi pourquoi babenga na kabango? Parce que peuple na ba comprendre ka za race ya ba antichrist za ba nyoka ba diable ba meneur de trouble et on les chasse. Kala zana peut ça un exemple bien tout se comprendre, hein. Tous un peuple tout rwandais. Ba Rwandais bayela bata baza ba descendant King Solomon. Po bazala kande ngwana, po ba couvrir leur vraie nature. Comme on a baké luka figure moko biblique wa mibambi. On nous aime pas parce que tu es descendant à tel. Kaka ndisi kuna ba test ko biso pe photo ka po biso pe figure public ko biso pe to mibambela. Kasi baninga ba bimisi David kuna ba bimisa Solomon biso pe photo luko ya biso. Tolanda. Siko ba tout yoyo tebi ke baza ba ordinaire ya Rwanda te. Bauta ce qui peut Mali, ce qui peut. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chassés et ils ne sont plus le bienvenu. Pourquoi bazonga kate na borjine na bango? Bina bolobi boza bana Solomon. Solomon royaume nezala kwa na Israélite. Mais tout yo bazaka pressa ko kende ni na Israël yo ni bazonga bisika bauta. Ils ont été chassés. Babandi ki nomade. Qui nomade comme mabango tikuna en Australie va s'installer puisque vous savez les aboriginals d'Australie kuna bazalaka pepo noir mukete balingi ba balakisa bizaleli balingi ba sa campagne na mabele ya bato eza ya bango ba Australien ku tourisme baza mayele balokola bino na bauto te bolola bauto balukela so problème aussi to batuti bazaki envoûtement ya kolunga ko réclamer mabele kuna babengani bango bataki bazongi sur le continent d'Afrique. Pour moi, que ça la jeune en Europe n'engage atteindre simbate. Pour baza peka de peau noire. Qui nomade ti kota Rwanda. Wow, bafandi wana. Banganzami. Toza descendant ya King Solomon. Pour na ko justifier pourquoi bino boza ba nomade boye. Même les Maliens ba Sénégalais bazaka na moi ba nilotique chez bango. Mais bafandi sur place moko. Yo qui nilotique qui nomade ya likambunini. Baza ba descendant ya King Solomon. Bakazaro Europe, après Deuxième Guerre mondiale, il voulait aller en Ouganda, Tobika. Boyebika ce qui va s'installer en Ouganda. Bon, makambasa na ba palestinien, mais nde bakabula kutu kongwana depuis kala. Bon, bino bokanisi ke banga bafanda kana Ouganda na calme. Banga ki d'abord baluka ba massacrer la race noire de Uganda. Balinga ki ba c'est la coalition avec les Tutsi. Balinga ki ba kota na Kongwana metonga to za suna mboka ta. Heureusement batingam kaka kuna na mabela ba palestinien na bango wana bapota na kuna bazalaka na bisika okende te
Maintenant, pour se justifier dans Mokili, monter cette histoire que Bazali, Bangonde, Israélites, ils sont persécutés, Zambaba, qui celui qui bénit Israël, sera béni. Pour le monde, va se longi, baki, paka bangote na babuzo babasalaka. Botuna bango, pourquoi c'est illégal en Israël de faire le test de ADN? Parce que, eko revese, bazana, bazalaka, tana 1% makila, ba Semitic na kati na bangote. Ils ne sont pas Semitic people. Toyokani, no they're not. Bazata na 1%, ya 100 Semitic na misisa na bangote. Ce sont les Européens de l'Est. Et bayebi yango. Par contre, boyebi ke ya ba adene kende ko revese que on a trouvé les Semitic people tikuna kote kuta ba Zimbabwe. Mundela kati test na imbangu. They know this. Et le vrai bitumba est allé d'éliminer Israël que vous êtes. Tozolanda. Ethiopian pays africain parle la même langue yezu alobaka Amérique, c'est pas Amérique, hein. Boli misangana ba prononciation. Tolandi, hein. Siko bango soi-disant Israël babungisa Amérique ndenge nini. Batikala na Kihibru na bango bakomi Bible na Kihibru makamtu na Kihibru. Mais Hebrew is a relatively une nouvelle langue. Bayebaka Amérique, ce sont des imposteurs. Ezalokola mututi afandi na Congo bandi koloba nos langues nationaux. Ça ne lui rend pas l'originaire à cette terre-là. Ndenge boyebato et bazali. Tous ces gens-là. Bill Gates, c'est leur descendant. George Soros, te l'a dit. Oyo a financé un désordre dans le monde. Aza Kazar. Mais, bazalaka soki, bazalaka le langage codé, hein. Ils se présentent toza Jewish. No, they're not. Tolanda bandogonanga, bazana sans Jewish na kati na bango te. Baza Semitic people te. Yango bomoni bitumba na bango contre les Arabes, parce que les Arabes, most of them baza Semitic people. Et leur vraie bataille, c'est aussi contre les Africains. Bazon gaba éliminer tous les descendants ya solo ya Israël. Ba éliminer bino. Mais bino bozana kidiba. Bato yo, même temps où Bible a que vous êtes Sénégal de Satan, bazali bato yo bazali ko fonctionner sous l'influence ya molimo ya antichrist. Bazali Israël te. Parce que bino de boza Israël. Tolanda. Ata guerre de salama ya Ukraine, tous les membres de l'OTAN contre la Russie. Parce que Poutine, biologiquement, a des royaumes ya Khazar wanate. Non, lui, il est de la vraie du vrai sang blanc. Sang de blanc, hein. Bandangazalo kola soki oyebi Afrique te. Otali un Rwandais mututi, otali Congolais. Okomona bonka africain, n'est-ce pas, parce que todo porté pour ce mundo. Mais on n'est pas le même, n'est-ce pas? Le Tutsi bazalo tobengi peuple nélotique. Et yo kozalandenge bobenga kale bantu. Il y a des différences quand même dans la morphologie na biso. C'est la même chose. Botala les soi-disant juifs bakazaro, botala bilongi na bango, bokomona qui sont différents des vrais blancs. Tozolanda, oui, il y a des différences. Soko yebite yozomona kaka la couleur de la peau, que ce sont des blancs. Non. Baza différents. Komona bango mo tendance à bazolo minene, baza différents, ne sont pas les vrais blancs. Tolandi, hein? And so, bitumba pe bozomo nezo salama, bazo bunda la Ukraine pona nini. À part bien sûr côté ba base militaire na bangwana pene na Russia, mais la vraie bataille aussi, parce que bobo sanate Bible le bela kibino nini. Na livre Zachariah tango botangi zolo banini. Zachariah parle de Russia. Tango zobenge Magog est à Russia. Tolanda. Zachariah appelle c'est que d'où sortira l'antichrist? De l'Europe. Toyokani, of course. So, likambo ezaliawa, soki Russia etombe, batuana siko bakozala nesika, donc bakozala l'aise, baye batie ba base militaire na bango na Ukraine wana, et puis ba établir, donc bazana soutien kozongi sa empire na bango ndenge zalaka. Et à la tête de cet empire-là, le leader qui va sortir de cet empire-là, c'est celui-là, l'antichrist. Tolanda, bien sûr. Tout se comprendre bien, peut-être beaucoup à travers.
l'esprit de l'Antichrist a déjà été avec nous. Ça, on n'en disconvient pas. Ici, je parle de la manifestation maintenant physique, il y a Antichrist. Parce qu'il faut bimela de la descendance européenne de l'Est. Et puis, à bimela na Europe. Toyokani, yes, na Ukraine, ndesi qu'il faut bimela. Bozonga sus bien à livre ya Zachariah. Vous allez comprendre, bitumbo zo mana Magog, Russia. Toyokani, makambu fariki botanga kayango wanati. Kako l'homme trompera-t-il Dieu, Malachie chapitre 3. Oh, toute autorité vient de Dieu. Makabuka kaboyeba yango wana. Bazo sala bino ba guerre, boza devant une guerre spirituelle, boza ko discerner bitumba boza nangote, po boza trop busy na commémoriser ka ba verso ba tiela kabine po boza la kabato ba pongi. Toute autorité vient de Dieu wapi. Yenzambe mtaponela kabino chilombo. Yenzamba zana kati ya projet ba antikrist paka ndo ponela bino chilombo. Negro ateki bino. Chilombo ateki bino epa ya ba scientiste ya monde. Mais bino bota la te quelle coïncidence. Aussitôt akutana Bill Gates mukete virus ebimi na Congo. Bill Gates boyebele na makambu nini. Il se donne na makambu ba vaccination ba laboratoire. Nalobela kabino likambo une fois que CIA comme les Chinois paient bazo collectionner ka ba ADN ya bino ba africain nalobela kabino likambo yoti. Vous êtes kaka na kati ba distraction. Leader na bino so disant leader na bino buzobologie botia chilombulombu, un sorcier tout fait. Mwana mobali oyo ateki bino. Boyo kinga to bozoka ngaite. Virus ebimi na Congo. Chilombo ebi kopwana, c'est un démon comme fils son père. Banda wananga mona fanda kananganya na ngasuko sala ba podcast ote. Bolimbi sanga langage, mais mona bakanzambe seki ba kufa na bango kaka. Parce que bo baisa kapé, parce que batu normal balo bakape likambo bo fandi bo réfléchir. Que maman yo azila ka kutumbongo tena makambo alo bakoyo. To mekanan kolandisa, bande konanga comment bo kotala ba bo mabino bo bozotala na miso. Et vous êtes indifférent. Eh. Bina bozo mona makambo ngona ebite ndenge bozo mona sala. Bato yo ba continuer à étudier de quelle manière ba éliminer bino la présence na bino ezo gêner bango ceux qui boye bakate na baki ne bande la podcast nanga hier. Ce n'est pas parce que ton ennemi reste calme que tout d'un coup a développé bolingo envers yo. Bando nanga to Hollanda, même le vrai Christ a flashé kabinot que bakolinga kabinote po balinga kipengai te. Soka mekaka pe kote ya bango me bablinga ki kutupe yete. Ils avaient une haine forte contre lui. Kaka bino boza plus proche à lui nde bakolinga bino, bali sikala pe kolinga bino te. C'est pour cela ils ont tout fait. Bakorompre non spiritualité na bino. À tel point que bino moko boye komitia ba Gentiles, en français les païens. Bino, ils ont reçu la grande déception pour Luka Antichrist à Salabino. Kopango Simba. Vous êtes, et puis vous êtes nakata maître antichrist. Et vous êtes en train d'accompagner l'accomplissement et un projet diabolique contre l'humanité. L'habitant virus on a spread. Beaucoup comme ça, je te la passe à Congo. Je te la passe à Congo. You bolinga antichrist te la passe à Congo. Bandagonangai. Te tant que nous benga la Jésus-Christ de Nazareth. Ata la passe na bino à Congo. Vous assure. Hein? Si qu'on a tenu bino, hein? Masuwa ya bando toka ba esclave bakoko no ba esclave banani bazaki ba prophète masuwa wana eza Israël ote OK bino bobelela Jésus-Christ na bango ata la pasi ya Congo tolandi bo continue ko sambele botikete tokani pour ceux qui bozaki batu normal boringa bolo ba attends ce qu'Antichrist ne peut pas apparaître plus différent de Christ. On nous a triqués. C'est ça ce qu'ils ont fait. Après tout, n'est-ce pas que Satan a allé mettre ya masquerade, Tolandi, hein? Mais il a l'habitude de se présenter comme l'ange de lumière. Et de l'autre côté, il est vicieux aussi. Tozolanda. Et vous croyez que l'Antichrist, Alinga Kayana Maloba vis-à-vis Popotimbelaye, il devrait d'abord séduire le peuple de la terre. On ne séduit pas na kola sabatu méchanceté. On séduit Namaloba Sukali. Tolandi, en vous promettant
que soki bondimi Jésus-Christ makufakande na Nazareth, vous serez sauvés. Soki bondimi Jésus-Christ bamoni te kosimba te to dessinele bango image à Jésus, bazi ba dessinele bino kutuna image à Jésus ango. Bondimela kaka ye bomoni Jésus botiaka na basalon na bino wana. Oui, na Sainte Marie na bino et tout ça là. Bandimeli, you know, vous appelez ça quoi? Idolâtrie. Vous ne devez pas voir les images des êtres semblables na ba être basés dans les cieux. On dirait bozalaka na ba image ngona bandako na bino quand même. Bino penza ba antichrist penza yungula bino na ki yungula sakana kana mino kwa bana mikie. Vous dites loko mais vous faites contraire loko wana. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Mais Dieu d'Israël avait interdit beaucoup d'ana ba image et loko tamoko zoko apparaître loko la batu dans les cieux. Mais vous siko bino bozaka na ba fota ba Sainte Marie na ba Yesu na bandako na bino pona nini? Et ça ba image ya banani selon votre croyance. Sainte Marie selon votre croyance habite ou dans les cieux kunati. Qu'est-ce que tu fais na ba image na bango na ndako na yo? Toloba kaka te. Tolanda bandeko na ngai. Bozio autorité na bino spirituelle bokabi. Bozio identité ya synagogue de Satan bomilatisi. Ba fente bino. Pona ni kozanga discernement. Tolanda bandeko na ngai. Bomone sika tokomi lelo soki bozaka na kidiba bandeko na ngai. Oyezoya. Hey. Na banza mkolongo nde boko luka Yesu solo boko comprendre que antichrist afentaka bino. Même Bible nezolo bake ekozalaka desolation. Ekozalaka douleur lokola mwasa ke kobota. Tolanda. Tolo babozoka nga à travers makambo ezali boso na bino soki boyebi ata. Bino ndenge basala bino soki boyebi kope ndenge ezokende. Côté vous allez vous retrouver en train de combattre ba pestilence, ba maladie boyebi mutuna makolote. Côté chômage nzala. Côté ba rebelle ba ko simplifier lisusu kutu. Boko luka nzambwa bakoko na bino. Bomoni bino boko sala boko bwaka. Ti boko lela boko senga nzamba bakoko na bino intervenir. Lokwa bino moko volontairement bolingo zama elete. Bot tela na ebi ke bolota ka kokende Amerike, Europe, bobo sana na bino. Bokanisa te ko bondenge bopona na bino bozala bayuma, bakoza bino lisusu na baminyololo, bakati na bino se Atlantique. Non. Mundele kutana bakanda ba noir bazala kao. A changé déjà technique. Mbalo boko se retrouver ba esclave, kaka na mabele wana ya Congo. Oui. Mais on ne va pas utiliser le mot esclave. On va vous faire souffrir tellement que vous serez les esclaves en réalité, sans le mot esclave. Bomoni babarage ingo boninga ko développer te wana. Ce n'est pas les blancs qui viendront de nani ko développer. Bomoni kaka bino. Bino nde boko tonga ka Congo, menacé aba chicote. Nde makambo ezela bino. Boko sala physical labor o bolinga kate. Parce que quand on vous dit sala salongo, tonga mboka no, bolingi tete. Obeke foué ça ça comme tumusala chikoto bino bokolia bongo bakoko na bino tamba yake en Amérique mutu to baliaka batonga Maison Blanche mbangu tokani ba grande villa na bomona kana ba plantation koko na tonga ka ba brick wana na ba fimbu moko ko sakana te mbangu atongi ba brick pona maloba mutu mwenda alinga otonga te mundela sa comprendre bino ba juifo ba bino kena maloba boko tongelo kote tolobi concentrez-vous botonga Congo bolingite siko bango tang bako ko envahir bino bako fanda wapi. Ils doivent avoir de l'électricité, il faut bazana babalabala, il faut bazana baraya train banem to bako tonga ngo. Eux ils vont donner les plans mais les servants et kozala kabino, les travailleurs, les laborers et kozala kabino, et on va vous payer presque rien. Tala kabongo mokela kete donc boko sala kana voite na mboka na bino moko boko sala boko bwaka nde makambo ezali boso na bino yango wana. La race étrangère va s'installer là tokani diap et puis kutu bolingo qu'un jour le soit bien bomoni to batuti yo bakozala la classe entre vous et vos oppresseurs là kaka na kati ya Congo wana do bolongo la kutu ba idée bokanisi bokende Brésil boya na Amérique balingi susu boya lisawa te po baona bayaki abaleke belé
baboyaka kozonga yango siko mbala oyo bakoya kosala bino baservant kuna nde na Congo lokola boboyi kozwa mayele. Et puis vous savez quoi là? Le bon Dieu va permettre, oui, amin après tout, tomato kitana, le bamakami balemisata, total makampe bien. Mais vous aussi, volontairement, vous avez accepté l'antichrist. Ouais, ça, on ne peut pas aussi ignorer cela. Et vous allez en payer le prix. Ouais, Dieu est juste dans ce qu'il fait. Vous avez, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous allez comprendre que c'est là où viennent vos ennemis, quand vous avez piégé, hein? Voilà. Mais beaucoup vivre conséquence, il y a choix salakiwana. Ça, c'est votre sort aussi. Ça fait partie de la pénition à Bino. Bon, Bino, vous avez un livre de Rwanami. Tant que vous avez un kanzambe, c'est un débat qui permet de faire des esclaves. Bino, vous avez un kaki, vous avez un mayel. Vous avez un Israël à solo. Combien de fois vous avez un Israël battu? Zamba visi bango de l'Égypte. Après un temps, basalini, baki ko embrasser sous banzambe étranger. Da banda tika bango bazala envahir. Bizalé na possible changer ango. Vous ne faites que répéter les mêmes erreurs. Quand on a boya kanzambe na ye, puissance spirituelle et syrienne, ba commissaire esclave. Yo loza mayele, au contient peut kana ba même lokolo wana. Ba kazaro yo na bashkana di Dieu. Bakosala ba jeune bango ndenge bazosala bakwa konyonga yo Dieu va permettre si opona ki Jésus na bango, n'est-ce pas? Voilà. Oyo Christ a solo boya yeti. Yo ebika ka Jésus à Nazareth bato ba ebisaka yo, n'est-ce pas? Voilà. Tango kolia mututu na yo zo tonga barrage inga sous chicote. Hein? Okomona combien Jésus de Nazareth akosunga yo. Tokani? Bon belle la quête déjà libérée, hein? Parce que vous aurez besoin de lui. Kalaté. Mais pour vous consoler quand même, hein? Bokonyongama pour un temps et après nabino, nabashka nadidio, nabakazar, bino tout, zamba ko effacer le tableau. Oui, ça aussi c'est ça ce qui va arriver. Bongo quand c'est bongo bako régner toujours. Non. Il va le permettre parce que bino peuple nzambe bo pesi bango le feu vert. Bon antichrist pouvait agir sans l'assistance et sans votre assistance. Mais pourquoi la stratégie naïe? Il fallait qu'abandonner nous n'ako séduire le peuple de la terre. Il fallait que nous à corrompre bana nzambet. Batu ba pesi antichrist makasi a accompli makambazo ko accomplir zaka bino yoti. Voilà, yango boko souffrir, boko subir les conséquences ya buzo bana bino. Hein? Mais le quoi bango pe bazaka batambeba parce que ça s'appelle la loi de la nature. Le mal ne peut pas gagner, n'est-ce pas? Le mal doit toujours arriver à une fin. Et bango pe après leur temps, bango nzambe pa kosila na bango. Bango pe basi ba mesana. Tala bango maka ba nomade ndenge nini. Bazalaka na empire kala, tala bosala ba recherche makamna loba, hein? Empire Kazari ospe Kazari. Bazalaka kala. Ba ko servir peuple nomade. Hein? Kasi conséquence ya bango pe bazoka etumbuti. Da bino bosala copia, batumoko na ba punition na bango spirituel, ba triquer bino misère cherche compagnie. Bino pe kalate, boko mapeka lokola bango. Sauf boko contrôler même mobilité. Bango ba contrôler le système financier, ba contrôler ba gouvernement. Yoko tu bazoko imposer le président. Yo za na contrôle au salaka. Bino pensa donc ko bondimela antichrist qui perte kaka. Nana mona batu bandima lu felo ya double jetin. Vie na yo est égal lu felo. Donc vous bénéficiez le kota moko te bino. Bondimela antichrist il fallait que boza la pe batu pe na kati ya kopa ko contrôler pata mokili. Bo contrôler ka pe le kota moko te. Donc bino pensa bo sali double perte. Bonyo comme pendant toutes ces années antichrist a zo imposer le bino ba président na ye. Bino bo se retrouver te. Si manango boko yako faire souffrir bino lisusu makasi. Bino pensa bo sali double souffrance bino, double souffrance. Bango moi ba contrôler l'économie mondiale, bazo contrôler ba président. Bango moi ba côté moko quand même ba se bénéficier. Bongo bino bo sali perte na perte. De bino bo sali souffrance ya pamba bino. Baninga bakotaki na antichrist ba contrôler mokiliti. Est ya pamba bozoko kata ko récupérer ngote.
yango bino nanu bopona kana ngambo ya antichrist pour nini bo gagner loko te Paul Kagame se retrouver ba Rwandais ba se retrouver ba Américains ba se retrouver ba Français ba se retrouver Netanyahu se retrouver bino bo se retrouver te bino bo zan dire batu moko ba sali kopa ki pundo kiskoyo bando ki ba rouler pe na yo okota ki ndo ki yango pona nini bino bo za ba genre ya batu boy bazanga tika na sekisa bino na kaka lisolo une fois koko moko boye amonaki alingi akufa makambo malamu amonaki alisa batu afundi batu moko boye pa ya grand maître azokufa kala te soka kufi bango pe bazolanda ye makambo nyo azoloba oyo sikoyo na kolandisa azalaka chor ezalaka groupe na bato ya akende koaccuse bazalaka groupe ya bachor sikoyo ye mpe balekeli ye mayele ye ale donc akabi kote na ye mais côté ya bapartenaire na ye bango babatelaki ya bango siko tanga comme mubangel se retrouve main vide à comprendre que barulaki ye ndalo bia kende kofunda siko na je doute fort ka kende kofunda panzambe bongo yo kende panzambe kende kofunda baningo lo banini kozala kando ki sur la terre des hommes et ton regret za po yo liaki pe batute de bobino bozali to landa donc bino tango bandole lanzanda solo na bite argument ni boko pesa ye kenzambe to ponaka ka ya antichrist batu tout ba se retrouver à part biso ba congolais to se retrouver te na ba église na bino na ba antichrist botela batu kala ta boko banda poto ko funda ba kazar to ko funda bango pa grand maître nzambe kaka nako katolika mboyo to fundi pa nzambe yo zo funda na pa nzambe yo position za nini banda nanga tala soki bozo planifier ko funda ba kazar na antichrist pa nzambe botika na bino ba accusation na bino wana toloka ne parce que tango bino bondimela kaye bo consulta ka nzambe siko barule bino donc bino bondimeli nzambo bango balakisaki bino kaka bango ba contourner bino ba contrôler ka bino ba déposer la ka bino ba président bino boza kaka na souffrance bozo contrôler loko batama kote ba lembisi spiritualité na bino siko bino boko funda ba ennemi na bino pa nzambe boko loba nini ke bokotaka na kopa antichrist d'abord eza nanu infraction nano position na bino nano est égal infraction nano siko après c'est quoi votre accusation domone ke bozana accusation te yango na nzambe na justice na ye ako permettre bino bokomona wana parce que ndenge bino bozana bino na position ya raison te bozana na défense ako présenter te eza lokola exemple na pesi koko wana mwenye alingi akufa alobi azokende kofunda baninga na monde ba esprit et pas grand maître ngai na bino te grand maître yango aza nani nayebi te soki ekozala kaka epai ya nzambe siko ngai eloko esekisaka nga nayebi te eloko nyonso bakongole bayebi ke bozala pe intéressant kozala masolo mosusu tu n'entends pas nulle part ailleurs sauf ke na monoko ka ya congolais bayebi tanga naoka lisolo wana nafandi na onye siko naota mtu abetela nga lisolo je cru ka ndosa ya comédie abina c'est du sérieux et c'est événement ye moko atémoigner kaka bon malheureusement koko wana nda bato ne ifalaka funda ils ne sont plus parce que j'aurais vraiment voulu un jour nakutana na ye natuna nano siko na plainte na ye wana komaki biloko et puis nayebi te maître yango akataki likambo ndenge nini bakongolais boza intéressant tala bo se positionner déjà bien tokani polokwa bino bozala na onction kofundaka makambo epa nzambe baninga bazalaka ta na position ya bien comme ça tango ozofunda epa nzambe oza ata bien positionné kokende kosala alliance na bandoki te tango ndoki asaleliki nature na ye alekeli yo mpe na mayele maintenant tu te sens perdant ndo olobi oke kofunda epa nzambe donc yo soko perdaki te yo olinga kosala badega neti koko wana soki barulaki ye te donc yesu sina eza nini mpo ye mpe aliaki bato te yoka lamentation mtoki tolanda bandeko na ngai kasi kama bino bopona wana ya antichrist nde bongo esalamaka ti elokola politics non ça appartient plus malin voilà hein bongo ntango bino bokotaki ne pa antichrist nde bokanisa esiko bana ne bakolinga bino barula bino bino baganye eloko te boperdre
tala ti boke kozwa mwana na bango aye koteka bino na New York. Chilombo vous a trahi. Encore une fois de plus, oui, oui. Virus wana yotambola na Congo, ça c'est le cop de Chilombo. Yep. Chilombo na bino aza mutu mabe moko. Soki papa na ye a contribué na ko déstabiliser bino. Chilombo est là pour na ko aider l'antichrist oyo solo ba accomplir mission na bango. Bill Gates quand il a approché Chilombo, a proposé aya kolongola basalte na Kinshasa. Bullshit bande konanga. Tolanda Bill Gates azana business ya kolongola ka ba poubelle na ba ville ya batute. Bill Gates est dans les affaires ya kosala ba vaccin na ba maladie. Tokani c'était ça. En tout cas eza ma penza pona bino totala kande makambo ekende. Eza shobo salaki. Moi boyebi ke Chilombo ateki bino epai na maboko ya ba scientiste global. Chilombo, excuse me, il vous a vendu. Yep. Bill Gates akutanaka na Chilombo pour na obtenir son autorisation. Eza makambo kolongola poubelle na Kinshasa te wuta bakutani bomoni ata tracteur moko ba américain kolongola poubelle kuna. Alors, Bill Gates yaza intéressant kolongola poubelle na bino te. Et puis bilele bino bozaka na ngona poubelle ni kwa kolongola. Ayebi kata longol bokozong sa sous Kinshasa salité. Ça ce n'est pas son affaire à lui. Ce que Bill Gates alingi ya kozwa richesse moko na mboka akokende na ba minéraux ana tant kolongola poubelle na bino anate. Tout ça lui arrange poubelle wana ezala po bobela ba typhoïde na ba malaria yaza na posa ko éliminer population. Si quoi ko bongisela bino a comme ça Kinshasa propre po bando pema bien yaza na posa bobela ta ba tuberculosis. Tolanda donc bomoni que cet argument pour longola ba poubelle abalusangwa énergie ça ce n'est pas sa préoccupation. Bill Gates alingi bobela ba typhoïde na ba maladie ce qui peut empêcher na ba tchétché na ba tuberculosis. Parce que le plus beaucoup kufa, le plus ça lui arrange. Azana pas sauver vie na binote. Alingi, alongola kutunde ba vie na bino. Bozo geneye. Tokani. Donc vous comprenez que cette réunion-là, ezala ki ba pesa bango accès ya kosala ba recherche scientifique. Mukete virus one banji ko bima na DRC. Ya mawa. E bozana, se bozaki peuple moko normal. Il fallait qu'il botambole pas Chilombo na ba mabanga trop c'est trop. Chilombo yo mwana mobali yo. Nebite na benga yo lendoki vivant dans le corps humain toto bengo oloko nini. Chilombo. To maintenant Chilombo yango yo. Lisumo yo bakoko na biso basalaka. Ezalaka ko yamba tata na yo na mabele na biso ndo ya biso péché yango wana. To reconnaître péché wana que le bon Dieu nous pardonne. Chilombo. Pour nous allons mauvaise nouvelle sur tous les plans. Tu es incapable de conquérir la sécurité na mboka. Tata na yo ateka kape biso, il a participé à déstabiliser biso. Chilombo, souffrance ba peuple congolais ba mona yo ko kité. Au mono kende ko collaborer na Bill Gates pour mbalo yasko na maladie bo ma peuple wana. Chilombo. Na ko peso tor mingite. Parce que c'est le côté mon côté sans encore ya ba congolais. Yangwana, je vais exercer des retenues parce que c'est mon peuple qui t'a accordé le mandat ya kosala mabozo salawana. Et le koninga na koloba. Peuple congolais. Oh bolingaki bozu yango. Tolandi bozu yango tokoloba susunini. Na loba na bino je répète encore que votre volonté soit faite. Boye bapeka kake, Nzambe na lola n'est pas dans l'affaire de s'imposer non plus. Tolanda, le quoi bopona ngambo bopona, makasi na bino kaka na conséquence. Mais soki boza batu normal, na uti ko ebisa bino. Bo arrêter l'hémorragie, po oyeza liboso na bino. Russie bazo bunda survive, tala. Soki kaka ris finalement crumble. Tolandi, terrain comme bien tracé. Bon, moni bateau. Dès que va s'installer bien à Ukraine, on va établir leur système. Et Antichrist, c'est quoi? Se révéler. Nerte bino bokozana no boko loba. Tolanda. Donc,
Baoyo bozana misha komona, vous comprenez que le bon Dieu vous bénisse. Bisonyo so sambela Russia va perdre bitumbate. Ça won't be a good thing. Talo bololo ya Assad ya Syrie, ba américain ba kimisi mbangu kazi ba américain mtu bakende ko attaquer. Bino bola ba rebelle pamba wana. Ce sont des américains. Basale ndenge basala ki Kadhafi kuna na Libye. Ba utiliser tout ba rebelle moko bo mester les États-Unis et la France derrière. Ndenge pe France côté la ka Gbagbo en utilisant ba soda ba c'était la France. And eza mawa. Ba bozo comprendre bon. Tosambela kaka, oui. Toza minorité mata pona biso na Nzambe accordé kaka miséricorde, bolembisa te moko zo pesa kanda kasi tokoloba nini. Eza pe makambo ko expliquer batango zo expliquer makambo tellement baza so envoûtement ya antichrist et koti na litoyo ekenango. On les regarde seulement. Yep. Okay, bande konangeza lenga mamuluba. I love you all. Bye bye.